namoni awa ba makesa ya zikwa ya mfumu Kimbangu na kati ya Birmingham. Sango nini bozana yango? Biso toza bien. Sango kaka ezali ba makesa o bazana bandako boye ba lokola zikwa ekufa. Zikwa ekufa te. Biso nyonso bayaya tozali awa na bambuta bazali me bazamwa musika. Zikwa na biso ya mfumu Kimbangu ezoko fonctionner toza na watamiso. Bato o bavandi lokola bakota mai pona koya ya akoki kozwa parole expliquer bango mutu ayebi mingi kote wana nga naza kota nord soki mutu aza deja na Wood Green akoki koza 123 o ezokende Ilford akiti na Blackwell Station azui bisi oyo ezokende Chingford 158 eza vraiment musika te na se eza 3 ou 4 stop nda okita wana ba telefone namba tokotia wana se wana pona ba mbuta na baya ba contacter biso baya ebele pe na ba mbuta ba déclarer pona ba kitambala tolata ngona air tozoko sala mandana na biso na kati ya zikwa siko lokola boeto sito sisi zikwa tokumi kokende ndaku nde yango tozana bitambala te swaka mitu te ba mitu na kape ba mitu na bango moko te tosambela na bitambala ndenge mama Vita Kimba bano ko kava mutu na ye ndenge pe biso to kavaka na kibukulu na biso soko sambela mutu na yofo ezala ya kozipama ba biloka matoi ezala te to salela ka yango mapapa pe ezala ka te mais so to za libanda to lataka vraiment normal ndenge kaka ba mbuta na bayaya o bazotala biso tozali matondo. Bon, nakokaka kobakisa ndenge ya nzaya lobi. Donc tolataka ndenge pena mwasi nyonso esengeli alata. Po mwasi pe abonga pe kozala pe kitoko pe na miso ya bato nyonso. Toza pe basi. Pokanisa teke na nzila Congo oyo ke totika mwasi na biso to bana kokoma kwa basoda te. Tozaka basi. Tosalelaka nyonso basi basalaka. Mais différence muke ezali kaka tango bomona biso na bateni oyo ezali teni oyo tomona yango lokumu mingi pona culture na biso ya Maputa. Mais tant que tobakisaka mwa ba bijoux mwa basuki boye po toza na biso libanda ya zikwa vraiment na kati biloko nyonso tolataka te parce que po toza na communication na bancêtre na biso esengaka ba prière wana to mibomba po toza na bango na respect quoi. Mais en tout cas vraiment na kosenga na baya eza bambuta ba soutenir biso parce que ezali bonzambe na biso to yekolaka yango chaque dimanche to bandaka partir à 13h à 16h wana to sanganaka na Wafamsto na 62 Upland sur Black Horse Lane. Donc bozanga te bundu bya Congo toujours ezali parce que ezali kiboyebi na biso ya africain tozoko benga bikolo nyonso o bazana tangu balekaka po bayekolaka koyekola na ndako okokola te. Mais ce que vous avez dans centre, si vous avez bimaka, okokola sous davantage. Yango tozo senga ba ya ba telema boza ba makesa, boza ba combattant, boya to bunda, to mizongisa na nzela na biso. Ekozale sengo mingi message oyo et tout abana nyonso ya Congo bazonga na kiboyebi na bango. Matondo.